Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengina Biso TV. Avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengina Biso TV. Elengina Biso TV. Avec Jericho Betox. Il n'y a pas d'habile. Vous savez que, n'oubliez pas que Elengina Biso TV. Jericho Betox. Tiens, Minen. Bonsoir à tous. Eleni TV. Donc, la marade de Ségo, par rapport à la situation du jour, dans ma caméra, je vais vous dire que je vais vous fête en décembre. Bamabala biso ezokufa po mobali azoya na mbongo te na ntango mwasi azosilika azomona ondira azosala na nkoto oyebi te par rapport ya situation oyo mobali azovivre mwasi ayebi te bazalaka me oyebi te oyo biso tozomona na Congo bamisusu bazosala misala me salama kolongi eza te yango tomei tomekano kosolango na bandeko tozala bango na plateau na moto akopesa avi na ye selon ye et tous abois na mando se poser des questions beaucoup na lobité annonce ngai on a ngeza boye siko on a bien notre chance en solo na bien noté il y a beaucoup de partage on a ba ça a tango mususu oyo linga ki lo bande ko za lo bien ce qui peut pas de lobité par exemple benga biso soit tu message te place na place na boye fani ko ba boye to so vivre bien te on a boye mo to za toujours wana pour sala ko se pesa rabino ba fani na biso nyonso ya Elengi TV allez la joya sans plus tarder na comment déjà na ba invité na biso on va juste ça quand to bandi na mibali ko ba bino nde bozo bomba ndako zala ou soit azana basi ebele yango mo so mo na tête ndenge ngi bonsoir. Comment on a essayé de faire artiste comédie Congo ya Congo Bololo. Ah bon, Congo Bololo. Mais quand on veut ça situation, non mon pas les belles au fois pour na décembre yo. Moi ça lobi, mo ba ça la on encore. Azomon bon na tenda. Et pourtant moi ça na ça alada. La soki ali bien baba ko la bana ko confiance mais baso vivre na condition ko ya bien c'est lo ni les autres qui pas vivre. Bon maman merci pour la parole et réponse na kopesa yo vraiment na ko regretter na basi ya mabala et surtout na ba fiancé et en plus na komona kino net na ba maman na bakati ba ndako côté na ba papa na bango pour na mois de décembre oyo to na ba fête ezali passe parce que situation oyo toza ko mener na mboka oyo donc yo moko mama tana na conjoncture ya mboka ni toke na soki mobala ke musala ta mso koza 3 mois de pays bon miracle ni na kosala po ba futa na 3 mois na ta mso pasala ba nyonga bato bandako makambo beleza mutu adefa kide ko pasala na kosala ako préfère sala ni fa futa ba nyongo wana mutie ko ya ayi na na kata ndako mais siko soki to comme na décembre na comme na mama ba ko côté na biso po alata ba ma ko côté na ko alata siko to kolobani mais ba maman balobi ke ba papa bazo sala mona ko bon côté bazo kende bazo so bon bazo sisa même pas basi na bango libanda na habité wana yo mtolobi moni oyo kama mama moni na vie ya lembe to komi jamais mobala na kwa so na 3 4 basi libanda c'est impossible wana ne yo lobi wana na mtu na lobi pe batutu ba yebi ya mweza parce que ça charge ça va na gozonga na yo sima tazwa mama na biso za na suka balobi ya za matata makasi ya tsaina bonsoir boni kimi ezali elongi mpona na tala mais kaka koyebisa biso na situation tozovivre na mboka naomona bamisusu bato ebele bazosala bakipotere bamongo ebelebele bazovivre na vie ya bien te na décembre oyo balobi mabale ezokufa fiance azoboya fiance na ye mpo asombeli ye elamba te alobi ye ifo alata ndenge bamisusu balati yebisa biso eske mama akokoboya papa mpo kaka alati te na décembre
Et bon, ce qu'on soit un bon raison dans votre pays, papa a dit que ça, il faut. Mais quand il arrive dans votre dîner, nous sommes au salaga. Par exemple, on a un mois, c'est un mois. Aux autres gagner 50 $. Au foot en dab. N'engeni balia balata. Maman à ta place ou na. Pour raison moi dans côté. Mais moi le deuxième quand on va pas comprendre. Ah. On va foot en dab des fautes. Mais moi na malade de n'ingalati. Mais créer comme tout dans ban. Oui, c'est solo. Ah, c'est solo. Wa tu tout ka tu donc babayer balobi faut comprendre faut maman faut balata na papa faut balata ya mona bien faut comprendre donc na mois de décembre mon tata présenter ah non c'est invité la kaya sukana sana e mobadi awa bonio et mon anakana siko papa mais quand on réussit biso na situation du jour où nous sommes mikolo yo habité qui réunion c'est comme passe ça la passe donc na décembre oyo passe ba lobi bongo soki ezati o baba bongo soki ezati bolimo ezati ba si oyo lelo en tout cas écoute makasi avant de répondre à la sujet pour se présenter nga komona nga héritier ni papa Wata Maloba na artiste congolais qui figure de star ya président Fiston Batista maman na ngomoni na sujet o le plan ma décembre o ma la da o nga na zakala go contre badinga no bibali naza pe na munyano mbana plateau oyo kinenga le bio za na contre na naza na contre pour nani pour na mpesa na exemple ya nga moko lelo nde naza na liboso na plateau na yo so na yebisi yo ngai ta o papa na mama na nga batika bosolo ngai lamba ya Noël to ya bonane éviter batika ngo kala po ni possibilité ezalaka te mais lelo ceux qui passent bakozwa ba décision que mabala ekufa soit ba nga ba mibali mususu ba pesa mo 10 fois 20 fois pour na un mususu ngai boye sangi lelo naza na mbongo te opesa ipona profiter akeluka mobali bana ngana profiter na makasi il faut otala nanu avant oboya mobali na yo pour la fête mobali na yo sala zo gagner combien pour okozwa ngo ebiki raté autant on a longoli na memeli mama na bana na memeli bana na ngai mais wata na boya mote balobi basi ya époque ya kala na ya lelo zandeki moko te ya lelo ekoma likaba conférence otali moninga kuna latini te alakunde boye seke nga fona bete ya kokoleka mpo basantiringa siko ntango mwasi amoni ke yasalala na ede ya babiloko wana asalala na ede ya na barando na baninga mosusu esengaka soki oteki nyonso ya mosu basanti ya titi fois kwaka siko ntango yo amonaka yo okitisa ye etindeka alingani banati est-ce que koyeba ke soki lelo mboka na biso eza na droit ngai oyo anabimi ntongo nakeluka mbongo nazwi mbongo wana estce nakokanga motema ya kopesa mwasi na nga nasomba eloko wana ngo besoin chaque événement tozalaka nango na mboka na biso biloko emataka na baévénement ntango oyo ekomaka événement wana soka basérie ya barentrée scolaire uniforme soki toza nano na rentrée scolaire te uniforme oyo bana batangelaka m so ezalaka ba 5 000 ba 4 000 mais soki kaka bana babandi kokóma neti na pembeni ya rentrée scolaire uniforme osombaka 5 000 ekomi m soso ba 20 $. siko nga na mosala naosala mosala toyokana m soso na patron alofutanga chaque les 30 patron comme oyebisanga te les 30 na nazwi mbongo te supporté na kopesa le 5 siko ntango nazozelaka wana le chèque yango mpe akofutanga mbongo nyonso ya kokoka te omoni ke moyen na servi na ndako kuna ekokila te donc ngai soki mwasi na nga olingi ngai fo olinga oyo ngai na bando oyebisa yo soki eza na okangela motema donc bamama bozolanda biso na bapapa na ndako bamama bolembesake mwana mpo papa azodeklare alobi misala eza te situation ya mboka eza bien te mpo bazofuta bango na ndenge ekoki te donc mama doze mwa ntango nayebi dayo okangaki lifuta mpo lelo avabima na ndako fotika mbongo soki te soki na kati oke na kosi na kati yo mwa moke lelo kaka bamama bazotelemela biso bapapa soki topesi bango mbongo mokie
bakosindika bakotoshe libanda kuna kaka bamama aza na plateau même yo moko nde oza awa nayebi te bamama na biso na bandako lelo soki babombaka susu mbongo papa apesi mbongo awenze peut-être 10 000 francs osala wenze na pokwa tolia soki mama azaka susu ata na terre kolonga mosusu 2 000 3 000 abomba na ndenge ya bango bamama na ndenge soki babombaka ngo mama na plateau pas de au moins la mbongo ezalaka wapi babonga wenze mbongo ekoma mpe wapi mbongo wiseti olamba mais il faut comprendre maman il faut se défendre yo pesier maman balobi ataka bongo salaka papa ya kana ozwaka temps ya olongola so olongoli mbongo ndambu ya mai ya courant okuti mwa 10 olobi te oyo eloko na otya kolokana olongola ata mwa 5 yo na bomba owana ebougeamaka te oyo yango mpe ekoki koyede excusez nga nopapara ya bapapa te mais ezalisi est ce que osala mama na ibara lelo futu bashani kaso ko ah la son bon le sauté ya la son mama de la ko so pas quoi maman yo biki na ole sabana biki ko so mama lamba on est à l'okuta non c'est ça l'intervention na yo ko ba dire papa ça peut la bino papa comment ka mo bo officiel ko ki ba ntonji la sama mais bien comment ki ba ntonji papa combien de fois kangi ba sa ba na hôtel combien de fois ko ba décembre mais ba kanga non ça que ça peut mobilité au moins mobile ça ça logique alingi mwasi na kelebo mais mwasi sentiment ba master na ke ko esa bana ba mbeba na kika mo soki bino bokomi kolela mama soki bino bango bokomi kolela keno balata so bano bango ba obota ba olata ni to la tabana beto la tabango parce que déjà il y a comme un âge mon que a quoi mega chocolat tête to to ban parce que équilibre mboka et qu'il mabe mama ballon na ebisa yo lelo omoni biso ba papa toujours na ele kuna ni kaka na rozwa salaire na nga mususu ya $100 be $50 ba futinga na musala na ye na présentant ko pana yo chérie kaka $50 ba futinga to kabula katikati ngala zano na 25 na 250 yo otikana na 250 oyo loko za mama we bana ko gérer mbongo na mukemki mais kaka oya ngai to kabole na yo katikati okolandela lisusu oya nga wana okete ko na makale sidaki oui c'est normal ndembe zangi papa bimisa lisusu mais faut se m'appeler na mungu oui non bon na auto kabole katikati na $100 to kabole 50 mais nga faut voilà na moni donc ndenge za wana tolo bakeno ndenge za wana soki basomelo lelo bona ne boye basomelo biloko asika kabelo bana likoti se o ko kabelo beta to na cercueil balati ko kabelo ndio papa ko fâché na kati ya plateau na eko pesa mama kona ne so na libala mama Marie Mbuyamba la patona na mobane kani Mbuyamba sur evandi mobane za la bien. Mais c'est époque d'ailleurs. Non. Alors, tu te connais, tu te connais dans l'époque, il y a Karine, na mobile d'ailleurs. Tu te connais non. Pour le moment, tu te ça. Les lois n'ont pas ça. Les lois n'ont pas ça. Pardon maman, les lois n'ont pas ça. Jerry Cobertox DC7. Raison na makamba ebisanga ijutu zalakana lina mayombo. Ayebisanga yi passe ya pantalon esengo ya likuta. Ngabi to kona passe moi allez na ye na mbongo okomiko sala non. Yoka. Mama balobi bo. Bango bazo sala bongo na bongo te na bango te po mibali nyonso bakomi kolingaka basi ya foto. Po basalelaka bango mibali bakoka suko za charge ya basi te baza ba mama yoka omoni papa na biso tonga kufaki ozaki mo lombo makiali alobaki keno pona nini biso mibali tolataka pantalon mula moko na mokaba mais basi bali yakaba melaka mais est-ce que bango lia ba omela wana l'époque là bango mais si ko minute to na temps autour bana oke même grand frère na beke no mbeko abisanga na poto abisenga petit na ngai vibo souffrir na kisasa donc exactement moi ça distraire yo pour makambo ya décembre soit sur ya bana nga kotina ta mokie même grande sœur na Virginie Mbemba na mobali na ye papi maleka balobi yango soit soin pour la basi te popasi batonga kamboka te non non il même ton mbote parce que nga sumba ko sela ngate papa simba non et aussi papa c'est que yo za mobulu na ndako na bino ko tala o za mobulu parce que des fois o za mobulu mama non ko bete mbate comprendre que eza ambiance ya émission na biso soki bapapa bakomi boye parce que baza na kanda makambo ezo fonctionner bien te ya bien
bien te omona moto azosala bafute salaire moke salaire oke aza na capacité même ya futa ndako ya $50 soki afuti ndako $50 mwana kolia te akotanga te mwasi akolata te akomela te mwana soki alati te akuka chez les voisins bavoisin baolata ntango mama azolata te amoni camarade wana kuna bimina mobali na ye bien parfumé alati mwa jipa bien mwa bodi mwa pantalon esali mwa zuwa moko ya motema mpo nini lelo tokoma na monde ya concurrence bon mama ekoma partout si na bandako ya mabala bon mama tolo basoki lelo balati lelo alati oui, elle a dit là-bas. Donc, c'est que j'avais fait vraiment ça. On va nous tomber tous sur la question. Papa, pourquoi c'est que j'avais dit des samoulas. On est on met là, ma ça va débat honnête no sala. On a ngai soki kaka mboka na biso Congo oyo ba konzo ba liboso ba se organiser ba tema campagne sur marche tout droit. Ndeti kana koma kolia funa nazela mbongo utina poto pena nga adisha motomètre bien basiba atindelinga na lié bazui quand fa nga nono lipopo atindelinga na lié on det laisse beauté plus l'argent nga koma kolia na sima na bango balina mayombo nga basu batindelinga na lié siko soki mboka eza bien te to bande ko potana kaka biso ba papa na ba mama il faut ba pongisela biso mboka misala e koma ebele to sala ka to zwaka to servir ba mabota na biso ba famille même ndenge za boy même ngani na za boy tile na za kisasa awa na ovive kwa nani papa il dit il vous comprenez donc aza mucho aza kosunga ngiringiri mais so ateke na kekuna ngamo na lingwa na keti ngiringiri na ke papa il dit il est na yipsike papa ni aza bonanda ku situation eza bien mais papa yo kelinga mawa solution pesi nga mala moko o satike tama plus ko mimi na comprendre mais moi mi balé wa mi balité maman il va poser la tort moni wa mi balité o sanga na tort maman les metti mama re muyamba na ngai maman so maman na 11 koko monti maté mais moi so mo benda ça là aïe aïe oui oui no wa mi balité nga mobalité mais c'est pas sur les mobalité sur les moi personne ko la leki na nga ina ko betu so yo betanga on a zone luka mais na zone soit yo betanga ozali mama mutuna yo yo ko kana mo sanga yo moi ça décembre à la tagana décembre si mon bala boy ya ke osaki ndumba donc comme il a dit ça nga basi ba Charlie ba so se prier bango mona rivière bi quoi soit dit ba de ça ba été mobile voilà il est comment complémentaire moi ça joue à l'esprit mobile mobile joue après mais maman ba to pexa yo pe on va voir si des mobile alors a mingi on se calme s'il te plaît donc comme il faut chuter dans l'émission la biso donc ceux qui na comprendre bien maloba ya wata ya ballon ya biso nyoso awa wata lobi mboka ezotambola kete bakonzima meka kotalela biso kote wana mpona basalaire sans wana vraiment tozobeta sete mpo omona papa moko aza vraiment responsable na ndako na ye aza na 6 bana mwasi azofuta ndako akende mosala salaire à $100 wana kotanga ndenge c'est lui qui non loba oh loko to parce que déjà maman a fait 50 ans quand c'est que yo la siba na papa ça l'effort au bonisa c'est un gros fort gouvernement de sauter la biso makambo auto vivre dans condition ya bien ba salaire ça la bien ba na batanga bien ba na ba lia bien ba data bien on est a besoin ya peuple situation du jour ya mikolo to so kango te ba to so déclarer David mtoto kwa dédicace na ye kayo arstaki tambala petit mais costaud na bande pas ballon parce que maman va être matata makasi vraiment c'est kaki maman on lo baba so bolanga mai soki no yolingi mobali ayelo no explique so mama to fanda nzamba bosuma yana minute oboya ye ambala ofana ete ona moni bande ko to fana bango awa baba jera bali wana na comprendre bango yana minute ofana sina bango oya
penza na minute comment toi sur na bana ya ka soka deso benga ya benga ko disute nga grâce par ordre na bino na pia moto na mama rembu yamba la pato merde descendre la route on a des bêtises hein fait la maman ko ba bichi ko ya on a mukie ko bote na ena bosa ni te ba bia fait la maman ko ah chérie comme dots hein c'est il va bien chaque pour oh ya ye ba ko ba yu. Ah oui, merci. Alors, puis, si vous avez mon bal édition, c'est la terre, ça me boye. On a conseillé au type ballon, hein, pour analyser mon abattage. Ah ouais, et pas y a pas de biseau. Il est très fâché comme au bololo à Tokina Kotoka. Vraiment, on va faire ça à maman conseil. On va nous mobile on attend à passe. Oh mais la bonne qui nous balai parce que nous avons évité comme ça. Ma botte la décembre était, botte la pas fêté mais. Zamba ebi ka osala grâce bola na ba mama wana ti batanga ti vraiment na pesi mbote na ngai pas grande sœur na ngai Virginie Lukeba na mbemba na kati ya Londres na mobile na papi Maleka pe na pesi grand frère na nga Beken Umerto na kati ya Mikili Emery qui fait ko master motema Babi qui fait ko master motema papa na nga Edi Iyele social mwana ngiringiri mtu asala ba point ngiringiri zala merci pour ndeko na Jerry Kobetox 207 mtu azwa bino na vol place kosuka ya okomisa bino umela ça va ogaité tax Jerry na moni ah c'est que makambo ezali makambo eza makasi wata on peut ça conseil nini en plus pour saluer moi quelques personnes nga conseil na nga suka na ko lubaraki en tout cas ba grand frère na nyonso ko boyida ngala osaka poto maître waza yanzambe Jido Club Saint-Georges ceux qui boyoki mboka oyo ebongi biso ba auto zana Kinshasa tozui misala ya bien ba salaire comme bien ndimo ko ba ndongo na poto boya na Kinshasa ceux qui na boyoki mboka ebongi te misala madame isate ovanda bino pa na poto o na lycée balobaka matiti wa musika nde rappelaka ntabaka za singa na kingo. Je mbote na ngai penza mo délai pa ya papa na ngai mon général Defao Matumona Lolendo papa na biso mbote sikozali et puis na biso mbote pa ya Odette Lesa boke plus l'argent moi ça Suisse ya tongo mundele na biso mbote pa ya nono lipopo grand frère na ngai nono lipopo fait décembre on to déclarer ka makambongo ka kiatu wana na tsenga wana na ebi kalate ko ya na olata ngona bonne année président Fiston Nzuki Batista Lina Mayombo, Likofi Ambongo, pour des chasses. Hymne national de la presse, Jerry Kobertox, DCC, Oumela, Chaka Congo, hymne national de la presse. Oumela, Filemo, Bikala. La moule me bague tellement ébélé, Tokatawana, donc comme nous sommes dans cette émission, papa, maman, mais nous sommes 8 ans, il y a un bébé, nous avons toujours Elengi na biso TV. Oh, na sepeli kozala bino kosanga na bino pongasa na mama mweseki na ngi na kende. Mena okende popo te pona tika ye moko. Aristo kitambala petit mais costaud ya veti mwana mukina kata mikolo. Na makambo na ye balini. Tony Luka Mr. Lova Patrick Ilala kande balobaka Pepito Kilala Patrick Ilala sans oublier mon président Molimo. Autrement dit, mon limo, Herman Kasso, mon président des groupes Congo. Allez là, il y a trop. Jerry Kobertox. Il y a un hymne national, je vous l'offre trop de béquisses. Donc, Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV. Avec Jerry Kobertox. Jerry Kobertox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Avec Jerry Kobertox. Il n'y a pas de deal. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jerry Kobertox. Tiens,